nga na mputu soki bato na ndutanga ba titre biloko ibima na mputu eza ebele nga naza artiste nga nazosala mosalo eza esprit na nga nasali yango na ye nango na chaîne na bino ore bino bozwa bulekisa bofuta artiste mbongo ale bozosenga artiste mbongo artiste abandi bobandi pe na $100 tanise nga na yeni na isieni na bino vie azoya desi akuta ye na artiste mo eza tina te na tanga kombo mpona bozwa ba polémique amanke moto lokola masasi na nga kabamba ntango bamasasi kabamba bazosala ke aboyi na ye poto ke na nga ya mboka azosala kizengi eske yo banda kosala oza na Afrique du Sud oza na Égypte oza na Mali oza na Tunisie oza na Londres oza na Belgique en tout cas tika na yebiso ok masolo ya bien donc image ya Congo avec moi si ya mbingala patron na ngai yo na pe yebisi bino bopianga confiance pour mosalo to sa mikolo na kisasa tara bino nyonso bondimi yango mpona baproduction na bino nangaki film moko boye théâtre moko boye équipe ya makasi na Congo équipe ya makasi na masolo neti mikolo to osamba te mpo toza tranquille équipe ya makasi mpenza na Congo mikolo donc bopia biso confiance soki oza na matanga benga biso tokende anniversaire benga biso tokozala te bosala visite moko namona mama kala tokolakisa mama bino mona kala ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana okozwa information nyonso soki totiango na net te okozwango na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro yango wana babi numéro moko kaka soki oza na besoin ya promotion surtout apa na biso na www.image ya Congo toujours tosala promotion ya boutique ya flat ya terrasse boutique eloko oyo te kaka boutique eloko oyo moko oza na mposa promotion yango esalima mpe omona mwa ge na ndenge ya bien merci beaucoup na confiance bozosala biso bana Allemagne toza na moto moko siko production aza kuna na compte ya image ya Congo na Allemagne koto moto aza te benga numéro wana biso moko totindi na Allemagne mpo bandeko na biso ya Bundes siko production moto ya motema mikolo bokota modécouvrir site eza moko image ya Congo point kutu muke mpona ngai mboka ti na mboka bazosa mosala kitoko batotia mwana kue mpona nini ale mboka ti na mboka danger Yvonne Nyadabu la métisse noire. Très heureux, très ému, mesdames et messieurs, fidèles de notre site internet que vous connaissez tous, Image ya Congo. Image ya Congo, vous allez site Nabino Bolingaka Mingi. Nous vous disons merci, bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend. Alors que vous allez suivre cette émission intitulée Jindemazo sans frontières. Jindemazo sans frontières, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un artiste comédien. Un artiste comédien unique en son genre. Aujourd'hui, vraiment nous, on vous signale qu'on fait l'internet autrement. Je dis autrement, je dis bien autrement. Personne n'a à contredire Bissot, selon les normes, selon la déontologie. Nous disons merci comme ça à celui qui est derrière la caméra. Il s'appelle, c'est un beau garçon, il s'appelle Baza, Lucien Baza. Merci d'être avec nous et merci comme ça du côté de la technique aussi, montage. Nous disons merci à Hervé Lola et la coordonnatrice Yvonne Miandabo. Je disais tantôt que Tozo Yambapo Nabino, artiste moko comédien, au beau découvrir dans un moment. À tout de suite. Image ya Congo et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Nyandabou. Comme je disais tantôt, Toyambi Libino, artiste comédien moko, il est avec moi. N'a rien belé déjà pour comprendre, mais Torotikaye a pu s'abino moté, puis à ça la présentation moko complète. Et ça l'a bien qui je dis Mbote, cher artiste. Mbote papa. Merci na bato et bozi opportunité ya kulanda ngai. Kombo na ngai zadi avant na komana ndengo buyambi oyo. Kombo na ngai zadi ladi fois kwanze nzalando
nabutami na mama na ngai Lostini Kembi Makedika, papa na ngai Pierre Luvumbu, tozali ba Congo de ba Congo donc mnaza munianga Congo central bino mbozo sanza mikolo bongi kulatsa ona nde wana nazali oyi babiengi naza 7e donc famille tozali ya basi misatu mibali misatu basi mine donc biso yeyo tozali nazali mwana ntsuka oyi bato balobaka mena oyi ya théâtre to buyambinga oyi buyambi pape wa muntu wa zamani to makwisa to menekwisa ko makela mena yako tatu kampanda quelqu'un abonga mwana mukali ngayeyo buyambi. Merci beaucoup papa et wawa, je vous en prie. Nazadi na tangu msusa kuluba na balaka na ngaba si bele ndenge mwasi zalaka na bali yo mama yenga akenda mama lomboto akenda mama luketo situ akenda donc bango nyusu bakenda me na bala teti lelu nazana bala na misatu donc père de 3 enfants mais non mariés papé wa wandenge nazadi boy minasone mayala maravilia owanande maravilia nzenza et puis ladisa makedika nzenza donc bangu wana oyo misusu bon to luba ya kufate to ko luba me misatu. Alors ndenge o tiko koloba obotami wapi nano po wana pesi bisote na butami na Kinshasa na date na mois na butami na Kinshasa le 7 juillet 1976. Oh, merci Papa Iwawa. Je crois que tu as vraiment dans le vif de notre émission, il y a reposé aux questions au Kenda Wapi parce que na scène et puis na standard mobimba oyo ya monde ya visuel tout ça comme on a eu pendant mingité problème les problème penza isa ezotala na uta kuleka lobby na chaîne moko kaka ya mboka question oyi yaki kaka bato zotuna na bunga mais na ibite yo mtozo zwanga les grands caméramans naza kuzwanga to bato bazotala batala ngese naza ya kukonda ke naza na mbetu pitali comme na leka na TVT yangwana sikoyi donc il faut bazongsa ngama ibikolo nyonso donc ça veut dire nazadi et puis artiste akufa kate non ba activité groupe nanga izali mais ba producteur nde mutu bazate mais groupe nanga izali na ba télévision lelo comment kombo nango izali groupe Exodus Vision donc Exode c'est biblique Exodus Vision donc wana ezali groupe nangai ba chef bazadi lokola ba Lipazi Kipongi ba David Ndombe Goshene ba Mame Kolo ba papa Mafura o ba to ba yebi Mafura o ba yeba aztozana ye papa Sansiniko o ba yeba ye tozana bango donc tuzadi na batu ebele surtout na commune nangai ya Kimbanseke tuzadi ebele. Alors aujourd'hui ozali est-ce que vous avez diffusé ndenge mandeko muso ba diffuser ba film na bango ce qui est bongo wapi ko diffuser yango na uta ko lobalobi na télévision wana TV alelo ba bomiango comment ça TV alelo ngana za artiste ngana zo sala musalo eza esprit na ngana sali yangu na yena nguna chaîne na bino orebino bozwa bulexa bofuta artiste mbongo ale bozo senga artiste mbongo artiste bandi bobandi pe na $100 tanise ngana yeni na isieni na bino ngana epesa bino every dar na ngai pona etape batu bazwa audience neti na minute ndenge batu bazulanda ngai na ndenge bazulanda nga siko na internet eza po bamuni mutu na bango tanzo akenda wa pesa nini bazuita ya kulandanga me bino na yali tunelo kuna ngana zo susu na futa bino alors monteke tango kufuta futana ngana zana producteur te na zana nfuna kipe bana nanga misatu wana et puis funa luka soki na porter soki na sala nini yangu na bokula mwana nanga kenda kufuta yangu na basheni yangu tango musu batu bamuna angali susute mais nazali na sala ka théâtre ya sensibilisation oyi batu dobi ke mobilisation toza ko muta pesi biso temi ke okende sala loko mobo ba célébrité banini ba malaria sida nyons ngai loko na sala ka ngwana tout à l'heure na utu sisa contrat na ngana na copie coopération internationale to utu sisa na bango kalatiao to signaki contrat za ba mama oyi ba melisaka bana mabele to utu sisa na bango contrat
donc ça veut dire nga biloko na sala kande yango wana TV za na mbongo te TV za dépense c'est que bozana mbongo c'est que boko sarabiso et botika pe comme la vis-à-vis ya gouvernement te gouvernement pas na charge ya kusa bomi produire quand même to mi produit et you sakana ku produire faut battre le ba jansi mayasi nde ba jansi mayasi na Italie ba producteur nde ya minene lukula bango wana ozo comprendre battre lukula ba wana nde bango nde ba grego net ba grego ba grego producteur ya teti na kata kisasa bazana bango donc ba producteur wana bazadi mais ke no lubananga ngai biso to se produire papa yumuni yangu bizanzaka alors eloko nini ils comme bambuche donc comme ils ko boiter na monde artistique parce que toyebi que bobandi pe musalango kala dites-nous parcours ngo ezanini pe ba difficulté ezanini bon ba difficulté oyo to parcours ngo tuzutambula ba artiste ezana ba oyo balingana na ba oyo basala ba click bon disons ngana benga lokola mo bakindoki na mo basangisa bazalaka isika moko na bakindoki na bango yoko muzana kindoki te moyo kota na centre na bango bandoki izalite mais explicitant bien kindoki wana na sens nini ya ndenge nini na sens que ba artiste oyo tonga exemple yo journaliste sala oko sala théâtre tozalaka kangana yo na cameraman to na mwana mwasi mibale to komi lukula 5 alors na bato bazana rejite me oyo kaka biso toza kuluba aw to sali kaka biso kaka tu sala kaka biso bato msu bakukota babakisa mapana biso te soki yo wuti libando yena mutu mususu o mutu nanga to yini yo to lobeli o esengeli ya mabe to fingi o esengeli ya kuluba pe nasi na kubwakela maladi babwakele na oyo yaki na azupe maladi bambaso ekomi ba maladi donc eza buzo ba mwa ba ya mabe na zomona yango kani tingai bandeko ba yebinga soki kuyebanga nakoloba ke nakendaka pa ya V12 président nanga ya groupe Océan nakendaka pa ya mamu nanga Sara Musawi wana ndeko nanga wana ya ndeko nangai donc nakendaka pa na ye et puis bato mususu oyo babienga kanga pe na pesa ka bango ba condition ko zwanga boye en pied levé benga ngana tio na programme ezaka te ya yo na fandi nanga na ndaku nazo zelaka ka yo bienga ngate donc soko bengi ngo tsenga na programme nde na ngapi na tie yanga na programme na yebiki ana okende tournage ya ndeko X to ndeko Y pona na kende kusayela ye musala pe soki na ye ozaya kusepela mais à quand maintenant yo kende kusala pe oya yo aussi longtemps yo kende kusala ya bandeko mususu okufandisa masolo na yo ndenge nini tango nini yango wana oza kolimwa se kolimwa omoni so tolebe kolimwa tina yo sila mais kolimwa oyo toza kolimwa na upromettre yo ke comme tozano na Kishasa okulandanga na TV moko quelque part naza pe tana pesa ba publicité ya TV ngo eza nango te pasteur moko ya musali na nzamba munene amona kinga na leki na émission na ye na chaîne na ye ndenge na lobaki ndenge na défendre o isengelaki na loba bengi kaka sur place wana nde alingi ngana kende mais ya baja kufuta mbongo ngana chaîne bokozwanga ti kasi pasteur bengi ya ofele na mais ya ofele ko mais ngana za artiste na kende futa mbongo ya nini oh naza artiste œuvre d'art nazo raisonner ba pièce net exemple ba pièce na kuluba na yo pièce toujours sala net mikolo eza destin na ngai si ma destin na nga tozana réponse sur la chair pour ba pasteur bo kompe ba venturier ya ba venturier ba bimi belé ba pasteur ba pasteur ye belé ya ba venturier ba bimi ya ngwana pièce o eza kuya oyo toza ko bongso ya soki na TV moko boy quelque part ezobanda wana destin na ngai mutu ezobanda si ma destin na nga ba kolanda réponse sur la chair to yuka na ndenga bien po ba minasone ba ladisa ba maraville po balia ngana zusala musala yo felete bénévolant esi bakundango punda bakoma kufuta ye na baloteri. Merci beaucoup Baza Lucien, je pense que tu comprends un peu hein? Moi artiste na biso ngazako panza trobaki to sala internet autrement pas comme les autres hein? Moi buzo beko moi tellement trop bakomi ko tutoyer biso mais dis-moi to kozonga selon déontologique ya masolo ndenge ezalaka alors Ozalaka na fait paix à son âme, le vieux sans souci, Mokili Ngonga, Mokili Mobimba, vraiment Baoba. Les grands Baoba. Vraiment, Yonaye, Ozaki Nakata mouvement naye. Alors, et l'autre dit salara que séparation et kota entre bilons. Séparation, il y a Moussala, mais séparation, il y a papa na mouanete. Ngana père, ti ndenga
akufa lendi na butu wana pona biso deja tokende mardi dimanche oyo ya suka oyo nga nazobongisa nakende pai na ye na l'hôpital ayibisinga no iwawa yelanga malala banini alors nga nalamuki jour yango mpe nakendaka église te nayebaka soki mpe ezalaki mpo na départ na ye nga mpe maladi bandinga nabengi ye na pokwa nga nazopesa information ya maladi me ye epemeli na ye deja ezalaki bien epemeli ewawa nazoyoka bien te monga mpe nayebisi nga mpe naza koyoka bien te me na ye ata lobi pas de problème e ndenge arriva nga nalongwaka na groupe sans souci d'Afrique nalingaka kisongisongi te papa po nga aza molangi ya pembe soko ozana nga likambo te vambana soki mpe na makofi te vambana donc ça brutal hein? Te naza brutal te soko ye na brutal okoti na brutal soko ye mpe na bakonza basoda tozali koyeba nous en a problème mais dites-nous raison ezaki vraiment nini okolaki to kisongisongi na ya kisongisongi tina natanga bakombo na bango te po batongo bakufa na bango te bazali en vie mais bayebi oyo ayebi papa na wuti na nga nazobela na époque wana tango nga na longwe na 2004 kolera moko boye bimaka na Kimbanseke ba oyo bayebi histoire oyo naza koluba bayebi yango batu bazobela 3 jours mutakufi 3 jours mutakufi 3 jours mutakufi nga nazwi maladi wana quelque part eza témoignage batu bozolanda nga busepela na ngai puisque nakufa te 3 jours na lekani yango bato bazokufa me 3 jours nga na lekani yango ale ya matondo machema abiengi ngai oh non yo bayebisi nga kokenzo nzinga me nga naza na mbeto hôpital nayebisi ye na telefone nakolongwa nga moko okokolongolanga te tina mais nazoluba bata groupe samsi bayebi nga nayaki tina siège na tofandi boye sikoyo ekoyaka ke alongola ndeko na nga Omega balongola epo azalaka chef balongola ye nga mpe koyimbala moko wana mpona nini songi lisusu donc balobi eloko moya ya mabe mpona Omega alinga na telemi na profite na ya oyo ya nga na oyo ya ndeko Omega na telemi na bi Omega akokolungwa chef te po e oyo bozosala wana président ezolanda makambo misusu fo yokaka mpe biso nde ozolanda makambo esalaki mwani yewawa yo olobi bonga nga na lobi bongo me yo mpe nde oza na okokolongolanga te na olongwanga moko nalongwanga moko donc nalongwe mpenza me toobengana ntango bato bandi ozonga mpane ye mpe na omona benga ewa papa yo kozonga te bamninga baza kozonga nga na yebi soki nakuzika nazika donc ti lelo bato papa na nga koti mabele ke son âme repose en paix ti lelo nazalaka na nga oyo naza mukanda mokolo moko te nabengi président na nga pour de recherche ke nazongi groupe sans souci te poso nalobi nazonga discipline oyo papa na nga banda kopesela nga kuna yango ntango mosusu oyo président poudre aza kopesa te ntango mosusu moni kosala bongo ekoma neti nakomowelela esika te azolinga azala motalaka biso toza baafricain mwa babuzoba moko boye ezala lo mpona buzoba wani ya te nazala oyo naza nazika kaka soki nakuzika kaka relation nini boza nango na papa Makaya ezate ke bosonaka pete nde bolungwaka yo lungwa parce que Dio na bino banda ça la vrai bien à l'époque batu baye bien trop bien bazolanda biso na internet bazaka na kati Kinshasa parce que je signale que nous sommes précisément à Kinshasa la capitale sœur de Congo Brazza et tozali na Iwawa bazali na muntu wa zamani Makaya tozalaki na ye problème te Makaya za ndeko na ngati lelo lipasa na ngako tunapesi ye mbota pasa Makaya mayuma mudiata musuka mumwinu ko la udiati mumwinu makela mwenelako donc Makaya za ndeko na nga na mama mu Franza mama bane bele na pesi ye mbote mwasi Makaya mayuma na lubi na ngaba tam suso yo na yebi na ngayo ngana yebi mama libala ngana yebi mama libala mama mu Franza ya yo ya wana mbote wana mwasi Makaya mayuma donc ndeko na ngai papa saint donc wana pena dikambizate na longwa po na yete epi tozalaka pa na ngazali pa na ayaka to tourner na neti na pieso na zoloba ya Bomale ce qui tout va bien ban internet ce qui vous après so vous en a bon nos pièces ça a déjà tourné bien monté et fanda nango et lukakatang susu yo ozulanda ngai ke uzwa biloko pona ko sala pièce et bubanda kuteka ngo Bomale reza déjà Makaya za na kati moi batebele na compter na tangeli o mususu ya kaka ngai te o V12 na mama sisi na bani o to yaga awa tango mususu batu mususu bazoyi bateke awa toza na mama falai mama na biso
mama li folo toto donc mama falai tanga lambe lo li folo toto na kata restaurant mama falai oza na idete na pespe mama falai mbote mama bane bele pape wa muntu wa zamani mais voici munu ya yinga ye pape wa voilà pour un problème à producteur est-ce que au sa lecture nini RD ça na ba producteur il y a solo toté et puis kamba piraterie bon ba producteur bazana bango mais ba koma ko banga piraterie to le exemple bazu banga piraterie or que les États-Unis Michael Jackson que son âme peut reposer un peu kuna bazo pirater payer ce qui yoza ko banga piraterie quand wana pese que musala pe yango ikufi piraterie yozo ilogote quand même mais piraterie koti bele papa kaki mission tout ça non be sope mutu mususa monya on internet en so mona pe asebe ayi bien ngompe ateke on bondo surtout ka bebu mi na marché e wa wana yo nanga ye to telemina yo yo jinde kanani to telemi pena bazu te kabiso muna ngona mte piraterie même internet piraterie zali donc ça veut dire ba producteur bazali mais ba koma rare nani akusala po bango nyos ba koma na ba pirateur toko bien exemple na sens bon on est na Kinshasa bango nyos ba koma ba pirateur orgesko mabe mais bango wana ka tozo benga ba pirateur soko memeli eloko eske buyukani exemple yo na bibo papa nanga papa zwa eloko yo na lingi na lia nanu yepe ayebi batu na yeta amsayebi ke grand cameraman baza tamsu yepa asala ka biloko wana ayebisi déjà ye omoni loko ko bimsango na te boutique ngana sala nani na récupérer na tanga ko sala abisi soki 1 mois to 2 mois teke loko wana bika zwimbo ngango allez baza asala nini bon lancer siko bo bandi na noko pirate eza na ngubongo fasoka ya kuyoka na bato et puis CD bateka kangu te faut payer prix mais ba produit ebele ya ba musicien na biso musicien ya biso ya Congo o ba yembaka na ya ba comme o mono zo tanga prix ya CD na munoko o CD na biso tozo chango boy bato basala piraterie basala ni ali bazibino ba kitisi yango siko yo tseta mususu 1500 bango ba chango 1000 francs tant yo pe 1000 francs bango ba chango 500 iso salama na Congo na biso iso salama alors babanga biloko wana te fonde bozala na piraterie zali mais faut ko signer balbiki ne risque rien à rien siko yo lingu risque te siko yebisa biso o monde ke katuza na rien pona ba producteur pape wawa na monde ya nzonzingi tozo mona bande ko ebele to ko citer ba kombote baza to tanga ba kombote yo yebi ba CDP panzani oyo pe ba esima na yo to ko lo ba chepe papa ebele maintenant yo oza ko se retrouver place nini ozali kaka liboso na bango ozali na katikati tozali sima na bango bon kozala katikati to kozala sima nga moto akoma na bendi mukila te mena yibisa yo boy moto yo akoma na arc nga na komi nga yeyo champion azate biso nyos to se completa kaka alors oya yebika lekinga aleka na scène surtout benga ngo scène internationale yuzo monana te nga na putu soki batu na ndutanga ba titre biloko ibima na putu ezebele ba mwana bana verni ba elanga nangai ba ezo umela donc ba pièce zebele na ba misusu kutu ba titre na yebi nangate mais soki na ko ibisa ba internet news tout que au salaka na paix à son âme nani grand producteur mongo akufa mais c'est Loli Meshia oyo mwana moi c'est azaki mobile ya mama pasi papa na destin asali saka bino na yebi tango wana bando sala ba nzonzingi na bango me yaki pe kala na groupe salongo wana ya kala na groupe salongo ezaki ezo umela mais même ba titre na sali eza na pesi mama nanga bomengo na poto na pesi yombote ezali ngai wawa biloko to sali ezali ya mama bomengo nga na kota déjà groupe salongo kala nga na kota papa Samshaza déjà en vie mama bomengo déjà na mama bolingo na pesi vraiment bino mbote pe batu nyonso oya groupe salongo ba yaya ba mama nanga ba noko na pesi bino ba mbote nga na travailler déjà na groupe biloko nazolo ba wana ba Karine pala ba V12 océan kwa nzambi tout ça dit bele papa na sala déjà biloko tant si yozo katana zo marquer les pas nga nazo ko marquer les pas te alors papa Iwawa je crois que toujours qui n'est malimbe ba internet news to bazo sepela ndengo za koloba na théâtre na biso eloko nini
eloko nini oyo eza ko handicapé eza kosala ke non makambo évolué te. Justement, dites-nous, groupe Nayo, vous en avez combien de personnes vous avez ça? Est-ce que vous allez se retrouver ou pas? Il y a beaucoup de passe, mais que se retrouver, ils ont un soutien. Hein? Si vous avez un sponsor, vous allez se retrouver. Vous avez un bateau. Plus ou moins 20 personnes. Tanga ki bakombo tina nazo bana silisa ba liste nyonso izate po tant ko ya kusila nyonso nazana batu bele mais baza ba na lubi pe ba responsable to bunda kaka soki ya ba sensibilisation bozwe loko mona commune boyokani bokende sale lo ndeto sali mais ko se retrouver penza boite ezate po basutika basi ya batu bakota wenze bateka makala bateka fufu bateka nini matembele olia ko kanga bana batu répétition na semaine tantôt 3 fois même talakaka mais ya susu mbongo pona ko tourner ba film et puis pona ko diffuser et soki bayibisi yoke baboto le micro oyo bandokende ko teka okulinga muto ya mesana ni loko na ye eza mwa paso lo bani bon na libele bino lukenda lukendo sanité po eza ya ye ya makila neti nga kuti zana ya makila te zaka mwa le pinel bango ba wela na ba makila sila bashanza mu makila menga mwa le pinel esila ndenge yangeza ka mwa le pinel yanga théâtre nanga iza ya mwa le pinel et puis nga posimbisa nga touche za mwa passe puisque na witi ko jouer na Wallonie Bruxelles bandeko po nga na tanga nanga na inate et français pe na lubango po na souci minerval oui français na lubango po na souci minerval et kendela mbongo oui na lubango po na souci minerval et puis éducation physique na sala ngo penza te na école po na iba ke kisasa so mvuli beti batu nyonso ba comme sala physique ya ba kiai yango là na zana problème mais ce qui na kuluba à propos ya yani na kote kimi na nga inzalo na yoki nde nzale tant se ba tozula dangaza non et pas na biso okola mbeba donc c'est-à-dire nyoso ezali et pas na biso nyoso ezali et ya kosamba kutu kelve baza Yvonne Miandabo to sepelisa yo merci bana poto o bazolanda biso ba osepela pe ba osepelisa yo Hervé Lola les grands monteurs a commenté na ndenge sengeli. Je vous signale que nous sommes précisément ici à Lemba, hein, entre Super et Terminus. Juste pas Maman Falai, Maman Oaibiko Yambabato, Maman Oyo Yaboboto. Merci beaucoup pour l'espace qui toko Oyo au Sepeli. Vraiment tout ça l'émission na papa artiste monene papa Iwawa. Mais papa Iwawa, tout ça na besoin de yeba eloko moko poto ke ne pena to ke na shit à part Nzonzing, à part makambo sto relation nini oyo zanango parce que à cause de la relation depuis au côté de la Nzonzinga sikoyo est-ce que avez-vous de très bonnes relations na bana ninga na yo artiste comédien ya solo ba artiste comédien oyo koloba ke nga na swana to na bunda na ye azate moto nso soka moninga même na face même na WhatsApp. Oui, na Facebook, na WhatsApp, na ba WhatsApp, soka moninga okenda wapi. Mais okomonake, oui, okomonake okenda wapi. Mais ce que tango jusqu'au yewana nabi nazali. Pona yibisi oke nazali. Mais yo pe kaka lobi ozokende tournage tamso casting ya Nzonzing po busale loko ya poto mais obengi no teke ayaya comme po kenda wapi munani yaka tozana casting moko so banga tamso ndongo jouaka papa et wa ko kufe akokata yo. Il paraîtrait que bino bato ya changu bo zapi na moi click na bino tenga na click na changu na zate ngana zaka mutabatu nyonso ngana zana ba click changu te poso buzuta langage ke bana changu kaka bana mwamba kaka bana nini c'est que tuza ba congolais te nous sommes tuza ba congolais mutako uta na changu ako uta Lubumbashi ako ngana zana ba mimu susu bazana Bukavu bazo luka biloko nange bandoleka na TV ya Bukavu nde tozo esko ba disposition msupo biloko kende bazo luka ngana Bukavu bazo tozo solo la memuta sa ku déranger tindela ngape na tine donc luka agence moko boy biloko izana ngunya kupesa yo lukapo eya. Donc ça veut dire on est ensemble to longolande ba biloko ya ba kibongai yo bango so bazana ngo biso pe tozana to leki baona kibozangi na biso. Alors que dites-vous par rapport ya ba film nigérian oyo e côté libiso nakati ya Congo Kinshasa ba leki bino to bino boleki bango
ezana no complexe na ba chaîne bazoti yango eza baza ba complexe na kubenga ngubongo ba chaîne bazoti ba film yango baza ba complexe est-ce que na Nigeria kuna eza na chaîne moko lukula ba chaîne na biso ya RDC ba lexa film théâtre to bazu groupe Salongo poto exemple groupe Salongo ba tiango ezo leka kuna ezali na ndimi na ngate pona kenda na Nigeria te mena ndimi yango te par rapport ya biso awa bokomi tombola mingi étranger ke bana mboka biso neti biso bokoloba zo tokoyeba na ndenge ni papa ngapo na ngapo eza ba complexe ngana koloba ke na leki na ngabango ngana leki bango oleki naza ndenge naza boyi nako jouer boyi pe nako jouer na ndenge mususu ibombami kokonga te ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu. Bon ngana nutapape wa wanga yeyu tangu na lungwaki na keipa ya tatu kampanda tanga zakulu bananga na zakutala na kamu hemi kamu yako ya zakulu bananga mu biso tusakana na bato yampa kamu yaka yampa asakana na ngai yaya ngabunga mwana mokalia otepe na bena brosser yo tu ba kudia ntu yaya keba siko yukuti to kutite yanguti yang. C'est-à-dire merci beaucoup, je crois que internet news tout bandeko news bazola na biso dans le monde et ozala na Canada vraiment Pichu Diamouini Tupac PDM Pichu Diamouini Mawangu na Paris wana précisément na Paris Olivier Chungu Mayemba merci infiniment na ransi bo bilope bo sepeli ensemble na bango. Alors tout cité mot de la fin profiter comme mais pour na émission ya lilo Génémazo sans frontières au lobby na internet nini olingi pe nzamba salela yo nini à travers bato bazolanda biso. Merci na bato bozolanda biso to bozolanda ngai pape wa muntu wa zamani muntu wa zamani moko que son âme repose en paix King Kester Emeneya oyo ya babisa ba théâtre nde yeyo na yango na sengi na bino batu boza kulanda ngai soki boza na posa ya kobienga to bolukanga na WhatsApp olukenga na WhatsApp na plus 243 82 20 780 42 plus 243 82 20 780 42 wana ukuzwanga soko lingo benga ngai ya oya kubenga ukozwanga na 080 donc plus 243 89 89 65 503 plus 243 89 89 65 503 wana ukuzwangai pape wa muntu wa zamani bino bozali na internet bino bozo yamba boza na mutema ya kokaba mutema ya kobenga mutema ya soutien so po benga nga po finga nga nazalaka na nga pre na ndima na nga nyonso soko sepeli po babiloko wana to yebi bino oyo monike nga na pesi yo kanda ulimbisi nga na émission bino nde lo sala bino likambo ya kosenga ba artiste congolais bolingi ya RDC Kinshasa bolingi kosenga fort matolo et l'équipe bino yango pe batapoto baba ya bino. Et de deux, bolingi le logo yo polémique moi polémique moi ko swana ya ngona pe bobe bisa pe culture na biso bolingi ko tika toujours na bloc mo archaïque ya ngona ba nigérian baza ko évoluer ba okende liboso et loko ezo ebomaka biso ba congolais surtout ba kinois excusez nga tangu ba misusu na ba Goma na banani eza complexe nga ko senga nazadia wa pape wawa o nyosa zo landanga soki ya solo oyo papa journaliste alobi nga na senga ate nga na amandi ate nga na lita deja nzala ndenge nazabwe nga si na lita nzala mwana nga tanga pe bana nga batanga pe nekola bien donc ya kulubamba nga passe o azane prévalier akiti na kela aksaye na collège Saint Lycée pas honorable lycée Matuvanga na pesi mbota passant o nyosa yebi benga yebiseke na yoki on internet bazobwaka lycée Matuvanga ndoyi cameraman na biso lycée baza ndoyi cameraman lycée banza balubiao donc ndoyi déjà yeba kozana ndoyi no ya ba honorable siko boy na lubana ngate na senga kate ngaso na ibisa déjà bato nanga ngaso moninga na kiteli yo na ye déjà aux la boss ba papa Charles Bisengemani exemple papa Charles Bisengemani ba capitaine ba papi Mamboleo si na yibisa ba ngwa soko moninga na yepa na yo seke nzala
pe bango batu nanga wana baloba nanga kotumbula no mutu te donc soko tumbulinga eyindi niyo ça veut dire po naza na raison na ngambo na ngai tant bazo kitisilo ba jeep isa problème na yo moko. Merci Pape Wawa, mais dis-moi na bomandi wana nde to koloba mais boza na patron na bino moko na monde artistique et pas na bino ba comédien ou ya binga misaisa ya bagaza aza patron ya tous les comédiens. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, na yoka yete na misu nanga lobananga tina pena répondre na question wana ezate ayebi aza patron ya banani alobake patron ba comédien nyonso ce que tozo ya ba théâtre national afutaka bango tozo ya ba théâtre biso ba théâtre populaire et bongo ba oscopo ya bi artiste bo ba peintre pe ba décorer po ba baza ba artiste et siko yepa futaka bango yepa futaka pe ba wera banani bango nyonso. Différence ni ezali entre théâtre populaire théâtre national au non toloba. Bon, théâtre populaire il y a théâtre populaire eza to kutani kaka idée boye boye idée za boye mais théâtre classique eza boza tanzu na scénario na texte eza wana donc yo tangu yo bazolo bana yo na mouvement au kosala toi va là-bas exemple nga papa naza ko jouer na ndaku na lubino ke toi va là-bas et position na mukanda ba ipso position il faut ça là au saita bezo va là-bas. Donc il faut eloko nyonso izaya mukanda mais ya populaire eza nango tokutani okuti kombo zia ngumbala moko pa kopo donc eza différence beneza ya classique iza mukanda mais na populaire peut to koma déjà que bosimbe na scénario et mukanda penezo lobake awo koloba exemple ya mamusara musau mama nanga sara musau kuna to sala kango et puis to sala pièce moko naibi penza producteur zaka mama nanga bomengo oyo azaki na ngona nini apoto to joie ya français ba V12 banani ba bandeko nanga bob likonzi na mikili na pesi yepe mbote azulanda ngande kuna ngai to joie na bango ya français engana joie noko ya bob biloko iteka mana papa ya ona albina lubaka français pour na souci minerval mais so minerval te na ko lubana français te pesa complexe moi no reto l'accès mon 4 langues nationales bonika moi na obuta mbamu bandie français français za ya étranger yo na ndako nika lobisa moi na français ke lobise muno kwa mboka pour français soka bimi no baba batu so ba yo mais so bize moi neto lwako aye obonike aye mais mutazo ba français kuna aye be moi neto lwako te yiza ngizet ngizet tango bingizet mwana ya mukongo de azoyeba ke kwiza eza différent na viens batu nyonso so ke na braza oyoka mutalo ba viens toi viens okukende na viens. Merci Pape Wawa. Mais dis-moi tozo cité ndena otako tout à l'heure là oui bisabiso parcours na yo otaki wapi précisément par groupe sans souci aux arrêts qui pas nandipé et après to kaboyeno na ba dédicace. Bon nga après to avant groupe sans souci d'Afrique nazalaki na nde balubaka to bandai na quartier et yeko memanga pa ya papa nanga mulimo neza na kimia papa Loli papa Loli abandai ko sangsa ba artiste bende place to yeko kuta na ba mama Shako ba mambo mengo ba vie na ngai masasi ya yao na respectaka mingi po bano bazo bima lelo bazo respecter ba les aînés ponetinga il faut yo bimi lobi on peut sanga pe respect pour na mukolo na yo ne lokwango mais yo ye ozo respecter ba les aînés na regretta ya masasi nanga tukutene na ville ezali makamo boy to sola aventurier producteur mobwe asangisa ki biso nyonso tozali pena maman boli batu belé et vie azo ya desi akutene artiste mo ezati na tena tanga kombo pona buzo ba polémique a manqué mutulokola masasi nanga kabamba tangu ba masasi kabamba bazo sala ke aboyi na yepote ke na mboka azo sala kizengi est-ce que yo banda ko sala mais oya ko manquer mutulokola masasi esalanga bien te mais na participa na pasi na ye jarangu yango tozo mona awa na longwaka na mama Shako na pesi mbote mama nanga Shako ya Jackie ya Majaki nde alongoli ngai na njili pave Loli amemenga na groupe
alongoli na groupe Credo ameminga na groupe Sans Souci d'Afrique na zalaka 32e personne o naga kukuta ba la test donc 31 déjà bazalaka ngana yi 32e ta nazo jouer déjà bato bazo mwa déjà que différence et ce que ba lobby na nafsika la pese gagne réponse na manda ku pesa na 31 o na kenda kukuta ba la test ngana nzo la pese gagne et na comment ko jouer ce ko différent na 31 wana ngana comment jouer na déjà na groupe Sans Souci na jouer sous na ba na comment jouer na ba Oscar moi ba te belé déjà et ça là déjà qui toko déjà tangwa déjà et na kotaka mais na bandaka na groupe ya masumu de blindé yalaka yala fumwambanza les blancs de noirs hein les blancs de noirs toko diankunzu toko diambote mbote na sala pa na to voyage pe ba boma banani to joua ba spectacle na groupe ya papa na masumu ceux qui train bleu to train express o na kobete la tolo lelo ke na matango yemta matisanga ngo na matango moi dédicace na ba oya yo. En tout cas, merci na dédicace na pesi mbote na bana potonios o bozolanda biso pourquoi pas bana kishasa pe batala kana internet na pesi bino bambote o bolinga kanga to olinga nonga te me na pesi o kaka mbote soko moneke pe na pesa ki okanda to eloko mona lobby esali yo pasi limbisa ngai toza batu toza chrétien nga za famille chrétien donc na pesi bino bambote na pesi mbote na Benedict Landu na putu na ebike olinga tena loba kombo na yo me na tangi kombo Benedict Landu na pesi yombote Janet Kalambai na Angola na pesi yombote na pesi Jansi Mayasi trois fois producteur Jansi Mayasi na pesi yo bambote na Italie bana poto nyonso tina na tanga bakombo ebele ezate oya muke na lobi yangwana to bengana pona zo susu bakombo na yo pona yebi yote benganga do à la prochaine to sala su bilimero asika pona kombo nuna tanga. Merci mesdames et messieurs, tous les internautes qui nous suivent de partout dans le monde. C'était votre émission Jinde Mazo sans frontières, animée, présentée par les vôtres, Zoé Jinde Kamasama, l'homme d'aspect et de respect. Merci à la grande équipe. Là, je pense à vous, n'est-ce pas, hein? Baz Alicien, les grands caméramans. Merci encore une fois de plus à la coordinatrice. Donc, on l'appelle Maman Mokambi Yvonne Miandabo. Merci. Et aussi au grand monteur Hervé Lola. Nous sommes toujours ensemble, il n'y a pas de souci. Merci Nabana Mikilinostou, Denise, Nsuka, Motemaya, Olivier Chungu Mayemba et aussi Pichu Diamouini Tupac. On est ensemble. Goodbye. On se retrouve. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, Tikana ils sont ok, ma solo est bien. Donc, image ya Congo avec moi si Ambingala patron nangaye yo na paye bisibino. Bo pia nga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasatara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo, équipe à makasi na masolo net mikolo to samba te pour tout ça tranquille, équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance. Soko za na matanga benga biso tokende au anniversaire benga biso tokozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na tokolakisa mama bino mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rezo information nyonso soki totongo na net te o rezo na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka. Si vous avez besoin de promotion, surtout à la sur la www.image de Congo, toujours tout ça, leur promotion, il y a boutique, il y a flat, il y a terrasse, boutique et l'euro yoté kaka, boutique et l'euro yomo, vous avez pour sa promotion, on va ça les mapper, au monde à moi, bien, bien. Merci beaucoup, la confiance, vous avez ça à Bisso, ban Allemagne, tout ça, la Moutumoko, aussi que production à Zakuna, la compte à image à Congo. Oh, l'Allemagne, Koto, Moutazate, bien un numéro, on a Bisso, Moroto, Tchidio, en Allemagne, pas en euro, on a Bisso à Bundes. Psychoproduction Mutiamote Mamikolo Kota mo découvrir site eza moko image ya Congo.6 point tu kwa kutumuke pour ngai mboka ti na mboka point fera kitoba tout mona point pour nini allez mboka ti na mboka danger Yvonne Miadabu la métisse noire